Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Merci l'Esprit de gloire. Amen, la maman là. Je déclare une parole dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5. Qu'il soit équipé de toutes sortes d'équipements, Seigneur, afin qu'il puisse tenir ferme devant les risques du diable. Ce soir, nous voulons prier, afin que la pluie de la gloire puisse pleuvoir enseigner, afin que la pluie de la restauration puisse pleuvoir enseigner. Les gardiens du temple, l'apôtre Dido Moïse, Likenja et son épouse, qui constituent le berger de cette église. Ta parole stipule. De borden som kan välsigna den här församlingen. Är den öppna himlen kommer din kraft. Nul. Quand on parle de nul, c'est-à-dire aucune puissance négative qui règne dans ces pays. Seigneur, merci parce que tu lui as donné ces pays. Qu'il avance et qu'il s'augmente et qu'il s'épanouisse. Si tu es d'accord, tu peux dire un amen plus fort. Si tu es d'accord, tu peux dire un... Que nul ne tiendra contre toi. Kommer din mod, Jesus det borrar som kan vara i centrum, styra, leda, välsigna församlingen i Jesus namn. Je leur bénis dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Ok, maman, ok. Shalom, shalom, ba bien-aimé. Nzambe a pambola yo esiko zali, nzambe a pambola biso. Esenga komona bino ya kokutana lisusu, tokuta lisusu mokona lelo. Nzambe apesi biso pema, apesi biso makasi, aza malamu. Émission na biso tolinga mingi bandi. Jésus-Christ notre médecin. Toyebi yango oyo ezosunga mitema bato, ezosunga bato. Mais avant tout, lokola bana nzambe, tozana besoin ya nzambe, esenge tobanda na prière. Amen. Hein? Esika tozali, esika ozali pe bondela. Yebisa nzambe, nzambe lobela ngai. Nde na koti na émission oyo, nabima bongo te, nabima na quelque chose. Yebisa nzambe lobelo. Aza nzambe akolobela biso. Seigneur, te pesi merci pour Nzambe, na pambolio na pokwa na lelo, na tiki moma o na maboko na yo, molimo mon santu kamba biso, de début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé, liloba pokwa na lelo, lisusu e consolé yo, e pesa yo kimia, parce que na yebi ke tango na biso koki, tango to yokana ki na Nzambe, tango eza bénédiction po na yo na ngai. Ya solo bana na Nzambe lelo susu toza na thème na biso kitoko, la rencontre qui crée la différence. Toko na raconte o eke ya différence soki eza kana nani, soki eza ka côté ni, soki eza ka place ni. Ya on toko mona lelo. Na kumisi Nzambe na moment o apesi biso eloko moko na lina loba ba bien-aimé na ngai. Programme oyo to émission o eye po na yo. Eza émission moko na loba yango toujours pe na banda ko répéter yango tango nyonso to bando kutana tango zokota wa tia susi libanda mawa libanda. Eza programme émission pona ko consoler yo, pona ko sunga, pona ko fortifier batu oyo bazaki ya kolemba. Tango tozo benge médecin donc eza lokolo koti na hôpital ya Jésus. Est-ce que muto a koti na hôpital ya Jésus akobima bongo te? Alléluia. Lelo vraiment na ye lisusu kotalisa yo na lingi na sunga esprit na yo. Molimo mon santo o apesi thème oyo, o apesi biso émission o ayebi bien-aimé ayebi. Ayebi pasi na yo.
ayebi souci na yo ayebi loko zo tungisa o yango atindi mission ya boy bato ba comprendre mission o bato ba ko bandokota bato ba kota déjà bato ba sepela nango eza bato yo ba yebi likambu o eza na kati beza bato bazo vivre likambu ya modèle oyo eza bato yo balingi nzambe eza bato yo bayebi Yesu eza bato yo bazundimela Yesu eza bato ba comprendre Yesu akosala kati na babumo ina bango akosala na bandaku na bango Yesu atindi biso tote ya nouvelle sango malamu nouvelle ya malamu ya mabete alobi tokende kote ya bonne nouvelle ngana poko na lelo na ele susu bonne nouvelle. Parce qu'il y a une mission Jésus. Bonne nouvelle. Pour na yo. Na eko ebiso kaka bonne nouvelle. Awa ndenge zabo okoyo kaka bonne nouvelle. Ya ngwana na lingo longola souci. Na lingo longola mawana. Na lingi vraiment motema ne pousse en page Jésus parce que lelo tozana thème na biso kitoko la raconte qui crée la différence. Tinda ba message partagé par baninga mususu oyebike bazana besoin peu ya kokutana na mutu o ya ko créer différence na ba vie na bango. Alléluia. Bien mettons tozo kolobela la raconte qui crée la différence. Ezana ba raconte belé. Ezana ba raconte belé bien aimé salama na mukil. Peut-être yo po kutana déjà na bato belé. Eza na ba raconte ya ba famille, eza na ba raconte ya ba sportif, ba kutanaka, eza na ba raconte ya ba o ba soda ba bakafika. Ba kutani bo meli ba café, bo sepeli, bo le ba gâteau, eza na ba raconte mususu ya ba politicien. Eza na ba raconte mususu ya ba ndoki, eza na ba raconte mususu ya ba nganga, eza na ba raconte mususu ya ba médecin, eza na mususu ya batu, eza mususu ya musique. Ba raconte saka tellement ebele. Mais le longa na ele raconte ya mutu moko oyo ko découvrir ya Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé ce tobi total la ba raconte ebele moya ko lobela ngo nyonso ça te mena ko loba quelques ba raconte. Ce tobi total par exemple raconte banganga. Mutu akekuta na banganga bien aimé. OK okuta na banganga. Est-ce que nganga opesoni? C'est soni nganga opesa ona situation na. Omona emsu bando kuta na nganga na osala raconte na nganga wana olala asusu bien te apesi obabikila kila ayebisi oke na butu kolala kate na mo ilalaka kolia keloko te kolia kamaki te ozo souffrir na raconte osala na banga ba raconte muziki. Ba raconte muziki. Ok na raconte moko boya muziki. Omona kaka na muziki wana ale feti muziki ba bote loka mobile na raconte wana. Ok na ba raconte bongo olela. Raconte mususu okei na bato okuta na bato. O na kei okuta na bato feti. Okomi kuna ba violer peyo. Okuta na bato na ba raconte muziki. Est-ce que Obima n'est sengo? Alléluia. Obima n'est sengo. Na raconte musique. Omona ba musique mususu omona. Mwasi mususu muninga na azu mobali na yo amemie ala na makolo. Soit muninga na ke vandela mobali na yo na makolo. Lobi libale eko kufa. Raconte ta musique. Au regretté, au bipo na kota musique, on nzambe na tinda kangai. Au regretté, ba raconte moko o monique et pena ko détruire vie na yo. Mais peut-être pour ça raconte na batu. Au côté na batu moko na vie, donc au regretté vie mobimba ti le lozo regretté obi et lo koni etinga na kuta nani atinda kingai na ke kuta na moto yo mobali ya modèle yo. Au seli rencontre moko na moso ba yengo nanas eloko nini salanga na komi na situation ndenge nini raconte na seli na moso ay ko bebisa vie na nga za ndoki oto azanani. Alléluia. Ba raconte midele yo sala wana. Est-ce que c'est pas ça yo? On va no komo kantobi
Nani yango mobali oyo ekobala mwana na ngai azolinga mwana nga so trouble mwana nga to mwasi azo trouble mwana na ngai yango nani a permettre ki bakuta na raconte oyo na bango et sepelisaka ngai te ba raconte o sali ba raconte na batu okutana na batu ba présenter yo batu mais batu mususu batikili yo banyongo batu mususu yamba na ndako ba violer bana batu mususu ba violer yo moko batu mususu ba détruire libala na yo raconte mususu sana muto yebana kana ona yete mais ndongo yambeka na ndako ayeko bomelo libala ayeko botolo mobali ayeko botolo mwasi tala ba raconte ya batu tala ba raconte ya batu. Alléluia. Oyambi batu ebele na kati na ndako na yo melelo batikile onini bene mene eko talisa yo eza na raconte mutu moko o soko kutani na ye kolele kotika kolele kokima passe kokima raconte à Jésus-Christ de Nazareth lelo to kolobela pona Jésus-Christ de Nazareth raconte o échange ka vie ya bato raconte o sepelisa ka bato raconte o alongola ka bato mai na misu nde raconte to kosolola na ye yango na poko na lelo na lingi yo poko kutana na ye na yebi ko kutana na Yesu wana na yebi ke Yesu wana kotika yo bongo te. Hallelujah. Bien-aimé oyebi eza na bato mususu bakutana même na ba roi okutana pe na président pesi ope mbongo lie pe sali moko na ye momo na pe vie échanger te osali raconte na mokonzi ya mboka osali raconte na roi oyebani na ba ministre ovanda na bango pe place moko olia na bango pe place moko peut-être olala na bango pe place moko mais vie na échanger akaka te ba démon pe batikaka yo kaka te maladi pe etikaka yo kaka te mais oza mutu oyo ozovanda na bakonzi ozosolola na bango okutani pe na bango bapesi pe yo mbongo nde na lobi bapesi yo pe osombi pe biloko ya ndako nyonso mais vie ezochange kaka te bademo bazotiko kaka te raconte na baroi na baprésident mais change te. Alléluia. Alléluia. Bandeko nyonso bozolanda nga nalingi bino mingi que Dieu vous bénisse nalingi vraiment nzambe apambola bino tia litoi na o malamu lelo na poko na lelo parce que lelo eza nazo sentir option mosusu lelo nazo sentir que okokuta na pena na Yesu wana. Alléluia. Bakutani na bakonzi me esala bango lokote oyebi na tangi na Bible na vandi na komona ezaki na basi moko boy avant na okota na verset na nga jour ezaki na basi moko boy na kati ya Bible balandaka Jésus. Mais basi wana ezaki na basi entre bango misusu bazaki basi bakonzi basi mibali na bango babande kosala na ndako ya roi ya Hérode babande kokuta na pena bakonzi babande ozo pe msumbonga bakonzi amso aza na crise ake mukonzi akabeli ye. Mais Bible lobi basi wana bazaki na ba démon basi wana bazaki maladie no bazokuta na pena bakonzi mais santé ka malamu te bazokuta na pena bakonzi mais kimi ezate mais tellement bakuta na Jésus le roi des rois raconte na bango na Jésus et sala ki bikamwa raconte na bango na Jésus ba ekota na babi to vanda na biso na ba mikonzi to lia mesa moko na ba mikonzi mibali na biso basala na ba mikonzi mais loko to ekokuta na pa tata oyo bato wana bazana ngote et loko to moni pas Yesu raconte na biso na Jésus en tout cas to komona changement na vie na biso misusu balongola bango 7 démons baso balanda ki Jésus na liku 8 verset na kutu na elpe son kalikolo eza verset na ngate lelo Saint Esprit tindelingango batali balobi to vanda na kiti pende na bakonzi me to kutana na ba roi mide na mide suka ya ba roi Hérode batu nyonso se wana to mona bango ba ministre na eto na mais to mona changement modèle ote mais mutu oyo to kutani na ye lelo na to mona été mbongo tala mbongo papa na ngai mama na ngai tala epesaka nango solution te moto koza riche okoza la pauvre mbongo ebikisaka te
et puis ça ka solution te, puis ça ka kimia te, et tia ka délivrance te, et kim ça ka ba démonter. Quand muta koki ko sala ngo soko kutani na Jésus. Tango zo sala raconte na Jésus, okomona changement na vie na yo. Yango na pourquoi lelo na lingi na ebisa yo, il faut mona changement parce que batu nyoso ba sala raconte na Jésus, ba kutana na changement wana, ba vegle ba mona. Ba Lazare mokufi, ba c'est quoi? Batu malade yo mona ninga kufa abiki. Kimia batu bazwa. Raconte où ils ont créé différence. Ils ont raconté biso tozo kutana na Jésus. Raconte on attend kutana na Jésus, il faut créer la différence. Ce qu'on a qui na connaissance nango te bien aimé, lelo na ko ebisa yo, kutana na Jésus na pourquoi lelo temps on a zoko bondela. Vina ko tikala ndenge mo côté. Bato nyoso ba kutana ki na Jésus. Ba nyoso ba sa qui raconte na Jésus, ba vina bango échange ki. Alléluia. Tu es comme là. Ozango esengo, okozo esengo. Okozo esengo parce que Jésus m'appelle sarango. Raconte où ils ont créé différence. Eza la kaka na Jésus. Eza na ba musique kuna te. Eza soki na ba fête te. Eza soki na place d'unité ozo kanisa. Okokuta pe ba tuming ba sa pe ba raconte na ba médecin. Ba sololi ba sisi ba raconte na médecin. Solution zo amité. Ndina loba toujours na côté le melanga médecine te. Jésus na kati na groupe ne ba disciple azali pe na médecin moko. Mais ngana olingana la kisabatu que Yesu azali kolo médecine. Alléluia. On se peut raconter dans ma médecin et s'il peut aussi peut solutionner. Et ça mais raconte on a noté le lot bien aimé et ça raconte à Jésus-Christ de Nazareth. O so kutani na ye, o sentir eloko moko. O so kutani na ye, o mona mukili o eza rien. O mona kete na mona ka présence na ye. O so kutani na ye, kimia ke kota kati ya motema na yo. Raconte wana lelo bien aimé, ko raté angote na lingi okutana na Jésus. Okutana na bata mukili, ba seka yo, ba finga yo, ba chola yo, ba kritika yo, mais lelo kutana na Jésus akopango soma ina miss. Alléluia, alléluia. Bien aimé tokotanga na lingi na kota siko na verset na nga lelo na lingi na talisa biso ke eza na mwasi moko akuta na kina Jésus na tangwa pasi na tangwa difficulté ni ne salama ki na vie na ye. Toza na Luc chapitre 7 verset 11 à 17. Alléluia. Fongo la Bible. Nous avons un na programme. Nous avons na Bible na yo pour na totanga nous ensemble. Les jours suivants, Jésus alla dans la ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'a vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Alléluia! Alléluia, nzamba za malamu. Bene mesiko zali betela deja Yesu wana maboko. Betela nkolo ina yo maboko parce kazana biso. Bene me raconte zo créer différence. Maman oyo azalaki veuve. Azalaki kaka na mwana moko. Mwana wana tiaki elike pa na ye. Abike un jour soki na kufi mwana o mutako kundangai. Un jour, ce qui n'a zalité, moi na oyo, atika la tana bomoi. Ateki elike ne pas na moi na fils unique, espoir na ye pas na moi na wana. Mais un jour, moi na wana eki kokufa. Tango moi na wana eki kokufa, bien aimé. Tango moi na wana eki kokufa. Batu balobik, ok,
lokola mwana kufi ekomaki na mama moko efayeba ke kokunda mwana bene me bazwi mwana babani kokende kokunda mwana mama wana zokolela zaki kaka na ye moko landanga malamu bien aimé eza délivrance pona yo eza changement pona vino azaki kaka na ye moko mama wana bandi kolela mwana na ye bazoke kokunda mwana na ye batimuli déjà libulu basali makambo nyonso nani akokai ko consoler mama wana muta akokai ko consoler azalaki te batu nyonso bayaki wana bayaki kolelisa ye me bakokai kopesa solution te batu nyonso bayaki wana bayaki kaka ko consoler ye mama kolela te ozuba problème kolela te me bakokai kopesa solution te alembi na kolela bazolelisa ye ti kaka keza problème te bazolelisa ye bakei babite il faut tango ekoki il faut tokende kokunda mwana tango ekoki il faut tokende kokunda parce que to lembi bine mine biso na poko na lelo situation oza nango peut-être pe batusi balembi yo mama oyo azalaki na mwana na ye aleli bato balobi te yo polela biso faut tokekunda ye to libere ye tokenda makambo na biso tosala makambo na biso mutu akokaki kokonsole ye azalaki te mutu akokaki kopesa solution azalaki te tango vraiment o tango ekokaki bien aimé ekomaki tango esengelaki bakende kokunda mama mwana wana ekomaki tango esengelaki batia déjà ye na kati ya libulu balobi tango ekoki il faut mwana oyo tokende kokunda ye mama leli alobi mwana na ngai na kosuka wapi babi tolembi il faut tokekunda ye nalingi nayebisa yo peut-être yo poza na ba problème na kati na nzoto na kati na bomoi na yo oyo si olembi muta ko consoler azate muta ko pesa solution azali te batu si balembi one na lobi batu balembi bakomi komona situation na olembisi bango batu si babaye yo bakomi komona ke makamu na eto baye yango to lembi tango ekokaki pona ke kokunda mwana oyo mama tangisi mai na miso pene me yozo yokanga na pokwa na lelo ozo yokanga na pokwa na lelo bien aimé na lingi na yebisa yo lelo zo sala raconte na Jésus ozo sala raconte na mutu te ozo sala raconte na Jésus ozo sala raconte na Jésus oyo akopesa yo kimia mutu te akopesa yo na mokili mama leli alobi na kokoka te botika mwana na ngai na kokoka te motema pasi na kokonsole babi foto mema eto kende kokunda basokende na mwana bakende kokunda basokende na mwana bakende kokunda babosana kike ezaki na mutu moko babengi Yoshua Mashia oya lala kate pona kana yo oya lamuka katele maka oya lala kate atele maka zotala likamuni nezo leka kati na vina mwana na ngai mama oyo pe akomaki na suka cortège ya mawezo ya kotoyo cortège ya vie ezo ya kotoyo mama oyo bika ke bazoke kunda mwana na ye kimi ezalaki lisusu te esengo ezalaki lisusu te akomaki na suka mais tango bakutanaki na Jésus Christ basali raconte bango bazoya na kufa Jésus azoya na vie tango bakutanaki na Jésus atali tango moni kaka mama o azolela atali ayokeli mosoma atali moso alobi nikambo ni bani basala a stopper bango Yesu lelo azo stopper ba démon nyonso o bazotungisa yo a stopper plan na bango alobi bozela nanu likamuni nezo koleka awa nazo comprendre te eloko ni nezo leka awa cortège aliwe zo ya vie zo ya Yesu a stopper alobi bo stopper nanu balingi bakunda mwana oyo elike ya mama na bango bien aimé peut-être yo pe nongo za wana bali bakunda kombo na yo bali bakunda vie na yo bali bakunda santé na yo Yesu azo stopper bango ane ona kombo na Yesu Yesu a stopper seka lobi eloko nini botiana nu stop atelemisi cortège wana atelemisi cortège alobi ekene non te qu'est-ce qui se passe moi ça zole la pona nini eloko aliboso tango ba telemisi cortège Yesu atali mama wana
eloko liboso Yesu asalaki ayokelaki mama wana mawa. Ayokeli mama wana mawa. Ayokeli mama wana mawa parce que mama wana zaki kolela. Parce que maman na komaki na suka. Parce que maman na eba kelo kosusa ko salate. Ayokeli mawa pona ni bali bakunda mwana na ye. Bena metango tobota kabana. Eza kande po biso to kunda bana mais non po ba parents bakunda kabana. Rêve ya parents nyonso ezali tango yo boti olobiso na komi na koli na komi mubange bana nga bakokunda ngai. Mais ezaka malamu te tango yo zo kunda bana. Yo dans le oboti mwana na okunda mwana ça fait mal. Tango na ina ebisa osoko bande ko kunda bana ane o esili okokunda susu bana te. Soko bande ko lelisa bana bana bazoko kokufa kaka na libumu na ziyebisi yo esili bakokufa lisusu te. Okokunda lisusu bana te. Esengeli yo koma mukolo bana bakunda yo. Esengeli biso to koma mikolo bana bakunda biso. Mama oya zaki suna mobali te bien aimé. Atika laki yemoko. Kaka na mwana na ewana. Akesu kokunda mwana. Akunda ki deja mobali. Akunda su mwana tele pasi ya model wana. Oko kunda lisusu bana te. Oko kufisa lisusu te. Oko kufisa lisusu te. Yotama okoma mubanga osengi penali wande bana bakundi yo. Et ça la kapasi bien aimé. Oboti mwana na yo eke mwana na kufa. Esa la kapasi makasi. Parani na koko sepanelo koana. Asate. Yangwana na poko lelo Yesu eko stoppe vi wana kokufisa bana. Yesu eko stoppe vi wana obazoli nga bakunda yo. Yesu eko stoppe vi wana obazoli nga bakunda bana na yo bakunda libota na yo. Yesu eko stoppe yango na kombo na Yesu. Alléluia. Yesu ayokeli mwasi o mawa. Ayeba kike mwasi ozo souffrir. Ayeba ki situation mwasi eloko so lelisa mwasi evandi na kati ya cercueil. Ayokeli mawa. Yesu ayeba eloko zo lelisa na kati ya motema na yo bien aimé. Ayeba eloko zo na kati ya motema na yo. Yesu atelemisi cercueil. Cercueil nyonso ezaki na kati ya libota na yo. Cercueil nyonso yaka na kati ya famille na yo. Esprit de mort wana nyonso ezobundisa libota na yo. Yesu ayako telemisa yango esili. Nga na yebiso esili. Okokufisa lisusu bana te. Okolongola susu bazemeke kitali yo lisusu te esili. Balingaki bakunda rêve ya mama oyo bien aimé. Rêve na ezalaki mwana o mutako sunganga mwana o mutako salisanga balingaki bakunda rêve na ye batimulie déjà libulu babi bazokunda ye kala mingi te bien aimé rêve na yo rêve libota na yo rêve oya bana no bazala nango omone satan zolinga kundango tala zolinga kunda ba rêve na yo ba plan na yo ozalaka nango satan asa timuli libulu po akundango to bosana te rêve ya Joseph banandi balingaki bakundango kaka bandeko na ye propre Joseph azaki na rêve bandeko na babiaka to sala raconte to kutana tanga kene ko kutana na bandeko na ye papa na yatindi abikene ko sala raconte na bandeko no ye bandenge nini bazali Joseph akei. Mais quand ça raconte na bango wana na batu na ba famille na ye, nzoka batimula ki déjà libulu pona Joseph. Babi ba rêve na otoko kundango. Peut-être bandeko no pesi batimuli libulu po bakunda ba rêve na yo. Po do bakunda ba plan na yo. Batu kombe si batimuli libulu po bakunda libala na yo. Po bakunda fitir na yo, po bakunda sengo na yo, po bakunda grâce na yo, po bakunda bénédiction na yo, po bakunda élévation na yo, po bakunda kimia na yo, po bakunda vision na yo, po bakunda plan na yo, batu komete si batimuli libulu po bakunda ngo. Batimuna ki libulu po na kokunda rêve ya Joseph. Mais lokola zaki na mutu o babengi Yoshua Mashia kati na ye.
Asala déjà raconte na Jésus-Christ de Nazareth. Asala déjà raconte na Nzambe na bikamwa. Alobi libulu wana botimu po na Joseph. Et que kunda ba rêve na yete. Na comme ça mutu moko. Libulu batimu po na yo. Et que kunda ba rêve na yote. Et que kunda ba rêve abana na yote. Et que kufa te. Et que kunda yo moko pete. Et que kunda libala na yote o bazo seka balobi to boma libala na ye. To timu libulu po na libala na ye jamais. Et kokunda vi na yote muta kokunda ozate balobi ke mwana oyo to kunda ye kaka lelo lobi musika kombo na ye to kundango tala nde bolinga bakunda kombo na yo tala nde bazolinga bakunda kombo na yo Joseph ezaki bandeko ba camarade kutu te be bandeko peut-être be bandeko no bolinga bakunda kombo na o limwa na vie bambanda na lokasi babotelo mobali alingi kako limwa na vie alinga kunda yo alinga kunda vina alinga kunda ba rêve alinga kunda santé alinga kunda esengo na yo soki amoni yo fa luka kunda esengo non Alléluia balinga ba kunda esengo ya mama oyo esengo nezaki mwana na ye balinga ba kunda nana zolinga kunda vina yo Nazolinga kunda vina yo bakokoka yo te parce que raconte le lozo sa na Jésus eza po bimisa yo même so bateko na kati ya libulu raconte na ona Jésus eza po na changement moi si oya zaki kolela fils unique akoma ki na suka ayeba kelo ko sala te batu bazo accompagner ye balobi to kende ba consoler muke ba lele muke to kende mais mutu moko ko pesa solution za la kité balobi tozokende kokunda esika tie likia tokunda musala na yaso sa afia posi musala wana bakokunda ngote bakokokango pete to sisa kombo na ye to sisa carrière na ye bakokoka ko sisa carrière na ote parce que raconte le loko sa na Jésus et ça raconte oyo Yesu azoko changer vie na yo. Alléluia. Abito kuna mama wana leli alobi nakomi na suka nakosuka wapi fils unique babezaka bongo tango mutakufa kaifo tokunda ye ayokele ma na motema Yesu atali mwanso nenga zolela alobi mwanso azolela awa meloko ezolelisa mwanso eza na kati ya cercueil wana eloko ezo sala yo passe eza na kati ya motema nga na yebi yango te me Yesu ayebi yango Yesu akende na cercueil wana esika oyo batiaki mwana na ye atie misapi na ye wana atie misapi na ye wana atie misapi likolo ya cercueil wana alobi jeune homme lève-toi. Telema. Lelope. Na ye koyebisa yo. O telema. Akombo na Yesu. Alléluia. Ho bashenda la baba. Ni nezo tungisa yo. Yesu ayoke atali mwaso. Ayoke liye mawa. Mais esila kaka na mawate. Et si la kika na mawate, aïbse ne pleure plus. Kolelate. Et si o leli mingi. Kolelate. Tika mango loko les na cercueil. Yesu loko la yebi komona, abi kolelate. Et si o leli mingi. Ngape ne ko yebisa yo, kolelate. Et si o leli mingi. Loko abana ngo babengaki ngo babi mama to leli mingi. To suka ndeni. Lesi bango bolelate. Boko ka message à lelo ko lelate so leli mingi bino me batu bayaki ko lelisa mwasi oyo na matanga batu bayaki ko lelisa ye oyebi tango tozaka na matanga tango mutazaka na pasi batu musu bayaka na mitema malamu batu musu bayaka na mitema mabe mais mwasi oyo tango azaki na matanga batu bayaki wana peut-être bayaki pe na mitema malamu peut-être bayaki na mitema mabe. Avant d'azolela bamsu bazolelisa ye bamsu bazolelisa mais ba pesa qui est solution te kaka Yesu mutaki ko yebisa ye ko lelate mais tango azaki na matanga batumsu baki ko lelisa ye
Bene mena matanga oyo zwa yo be amsusu bato bayaka wana bayaka koseka yo. Omona mutu mususu azolela na kati ya matanga. Omoni pena ke maya misi ezokita ye. Nzoka kolela wana eza kwiti ya whisky. Aine koyokelo mawate. Aine kochola yo, aine koseka yo. Bato bazolinga bakunda ba rêve na yo. Bato bazolinga yo souffrir bakunda ba plan na yo. Omona mutakufisi na matanga yo mona mutazomela masanga. Olobi penda oui, mutazomela masanga. Azomela muto na bitika na melela ye penza na melele po azwa courage akolela. Ozomwa neti mutazolela na mawa, nzoka mutazolela na sengo. Azolela na kwiti ya whisky, azolela na kwiti ya masanga. Avant azolela sana matanga, yo pe ozomwa na kwa azolela bien, nzoka kwiti. Kwiti ya langwe na ye. Asepeli na malheur na yo. Asepeli ndenge ozo souffrir. Abi tokunda ye, tokunda vision na ye. Azana vision ina kende musika te. Ana vision ina badobeta bale akutoko kundango. Ana vision ina banda kote toko kundango. Azana vision ina kende abala toko kundango. Ana vision ba ne bake musika toko loka bana na bakufa. Après ye wana omone na matanga azolela okasi pena kabi moso alela baso pena so bana matanga balela ka mama kwita whisky. Na samte mazo sepela. Alangwe déjà. Ameli pas a force ko lela. Mais na kati ya motema soki ayaki na normal ngaolela nete. Kwiti whisky ezo sala be fe nango. Omona mutazo lela wana. E maba o batu pensu bazaki na bazo lela Mais mutakoye ko pese solution. Azala kite. Mutakoye ko bikise azala kite. Bien aimé batu mingi bazo sepela peut-être na malheur na yo. Lokwa libala no se kufi bazo sepela na malheur no se ba melela ngo ba champagne. Bazo sepande libala no kufi bazo sepande ki okweya. Bazo sepela ndenge okomi na suka, babitala komi na suka. Bazo sepela na ndenge obeba. Bazo sepela na ndenge ba refoule yo, na ndenge baliba refoule yo. Bazo sepela ndenge église na yo panzani, si ba melela ngo champagne. Bazo sepela ndenge ba no bazo ressurté. Il y a des gens comme ça, bazo sepela na vie na ezaka na se. Vino zaka ya kolela lela. Ba vandi ba meli champagne ba lobi akosuka. Asuki akomi na suka. Omonite mwana wana botaki na lisumu akufi. Mwana wana botaki mobala muto omoni akufi. Omoni nga komi wana mwana akufile na libomu. Omoni nga komi wana komi lokwa muteli boma akomi na suka akokufa akosuka. Ba meleli o déjà champagne. Melelo na ekoyebisa yo. Ba o nyoso ba melela ki o champagne wana. Ane o ba ko melelo susu champagne te. Ba ko melelo susu champagne te. Parce que makambo nzambe na ko sala e ko lekela mokili. Et sili na note. Ba to ba kena ko tika mama o na cimetière. Ba kena ki ba timula ki libulu ba kanisa ke silaki. Et silaki na note. Parce que raconte Salama qui na mutumoko oyo et Salama kate. Raconte Salama qui na Jésus-Christ de Nazareth. O tanga kuta ina mwasi o. Aibisie kolela lisusu te. Ayokele mawa. Azimi sapi na ye. Aeko simba. Na likola cercueil. Et que mwana a sekwe lisusu. Bien aimé. Batu bazo seka yo. Batu bazo chola yo. Batu bazo finga yo. Nzamba ko sala. Aibi place ni kamuno zali. Aibi place ni kama mwasi ezalaki. Aiba kike place a mwasi oyo. Pasi na ye. Kolela na ye. Evandi na cercueil wana. Yesu abina cercueil. Moi ça ole la koto. Mais cercueil wana eza na likambo. Na kati ya motema na yo bien aimé. Likambo ezali. Makambo ezali. Oh Yesu akotia misapi na ye. Akopesa yo solution. Akopesa yo kimia. Mutazolela na coin oyo. Menzabe Yesu ayeba kimbala moko. Alobi mbala moko o jeune homme. Mwana mobali. Ayeba kipekezaki mwana mobali. Ayebi situation na yo na kati ya motema ezoleso. Nga na yebi te me Yesu ayebi yango na kati ya motema. Oyi basi kombe babengi nga bazolela na kati ya mitema. Oyi batu kombe babengi nga bazokolela. Yesu ake directement place kaka situation ezalaki. Place problème ezalaki.
Place oyo ezaki kolelisa mwasi oyo akendaki ta kene ko consoler mwasi na simba te akendaki na solution akende maman ko pese solution bien aimé batu bazo ya pa na yo bazo pesa yo ba consolation bazo pesa ba conseil eza malamu mais bazo memelo solution te mais Jésus Christ soko kutani na ye ako pesa solution zo solution na pokwa na lelo yamba solution na pokwa na lelo. Alléluia. Yesu ayebaki que situation à moi si oyo et vandi place wana eloko ezolelisa ye eza na kati ya cercueil eloko longoli ekimia eza na kati ya cercueil wana eloko komisi na suka eza wana akende supa moso na te asala délivrance asala soki nini akeka na cercueil a détecté mbala moko astemi sapina ye abeleli kombo ya mwana alobi mwana mobali telema azwi mwana wana tango mwana wana telemi avandi abandi koloba azwi mwana wana pese pa ya mama na ye beneme o eza na kati ya motema na ezotungisa yo ezolelisa yo ozoluka ngo ozozwa yango te Nzambe na pokwa na lelo azwa yango apesa yo na lola nyonso eza bien aimé Nzamba kitisa ozo luka soko eza bana Nzamba kitisa apesa yo soko eza kimia Nzamba kitisa apesa yo soko eza sego Nzamba kitisa apesa yo soko eza délivrance Nzamba kitisa apesa yo akoti na kati ya motema na yo ayebi ezolelisa yo ayebi ezolelisa yo bien aimé azana bezo kuto yebisa ete raconte kaka ya pamba tango Yesu akutana kina mwaso a comprendre que te maman koko lela boete eloko eza na cercueil wana ezili kambo eza wana eloko mo ekangami wana ifona bimisango eloko ne kangami wapi situation ne kangami wapi Yesu abimisango na pokwa lelo abimisango na pokwa lelo apesa yo solution ozangaki yo solution ozo yango na pokwa na lelo bien aimé nalobaka ngo toujours na ebeloko ezotungisa yo te me nayebi ke Nzambe wana ayebi na kati ya motema na yo babetelaki ye lisolo te bien aimé bayebisaki ete ke mama oyo situation na eza boye bayebisaki ete me raconte kaka basalaki Yesu atali mwasi atali kolela na ye ayokeli ye mawa abikolela susu te na pokwa na lelo asala lolenge moko na kati na libota na yo apesa yo solution o batu bakokopesa te esika batu bazoseka yo esika batu babia komi na suka esika batu balobi azangi musala tokotala ye akosuka ndenini me Yesu wana oyo kokutana na ye na nzela na message ya lelo apesa yo solution Pana Yesu kaka na ko consoler te mais ayaka na solution. Alléluia. Ayebi place situation na ezali. Ayebi place problème na ezali. Ayebi bien ko localiser ngonga localiser ki ya mwasi oyo. Alobi eza na kati ya cercueil. Cercueil ni sibati. Yesu atie misapi. Alobi lamuka. Tika ko lelisa mwana nangai. Lamuka azana posa na yo. Azoko lukayo okoki kokufa boite esengeli yondo kunda ye bien-aimé batu babandaki ko accompagner ye batu ba accompagner ki mwasi oyo mais tango Jésus asalaki bikamo wana batu o basalaki Timolaki déjà libulu bato babandaki ko lelisa ye alokuta bato babandaki ko accompagner po bakene ko kunda mwana ba langage na bango changeaki baki ko mona ke te Nzamba za capable na nyonso bakanisa ki esili nzoke sila kinanu te na ko yebisa yo okomi nanu na suka te esili nanu te parce que Jésus azana programme na yo Jésus ako stopper bango Jésus ako sala na vie na yo Jésus ako pesa yo kimia esili nanu te ako confondre langage na bango parce que changement côté na vie na yo batu bako kamwa bako changer langage ba médecin bako changer langage famille no ko changer langage ba camarade no bako changer langage bako loba ya solo a changer na bomoi na ye. Alléluia. Ni nazo tungisa yo Kisa songi siliye
azongisi mama oyo eloko akokufa susu te apesaki ye mwana oyo azalaki na bomoi. Alléluia. Yesu azongisi lisusu vie esika vie ezalaki te. Yesu apesi susu opportunité mususu. Nzambe aza capable akopesa opportunité ya sika. Nzambe aza capable akopesa grâce ya sika. Nzambe aza capable akosala o vivre lisusu. Nini ezolelisa yo ngande nalobaki yango na bando répéter kolelaka te. Atele lobi te. Mwana oyo azape mwana Abraham esengala bima place wana on eza place na été. On eza place na été. Batimuli déjà libulu yo sa lobi atel libulu si batimulaki mais raconte na biso et ko créer différence. Ngai nazalaka muto so na kutani na batu. Il faut différence ezala. Bene me raconte non na Jésus lelo. Et senga na ndako na différence kota. Banda ko yamba différence wana o mukile kokopesa yote. Oui. Yamba différence. Oyo rata na ba muziki. O kuna pe kokai kozwa ngote. O ba bomela libala. Ba vandi pe ba komi ko fingo ba komi ko maltraiter yo. O komi ngo kima na mboka. Mais lelo na eko ebisa yo. Différence ezo kota na vie na yo na nzana na Jésus Christ de Nazareth. O wapi bazo lelisa kayo. O wapi ba demo bazo nyokola yo. Okutana na ba famille tele Joseph nena utikolo ba akutana kana ba famille batimuli libulu po na ye balobia kokufa me Yesu alobaki nanu te ba rêve na o ba timuli yango libulu e kokota wana te. Alléluia. Hauba shinda la basanta. Samba lobi Yesu alobi nanu esilite. Pona vie na ye ya mwana esili nanu te. Batuno so bazo kama esili nanu te ndenge nini esili nanu te ndenge nini esili nanu te botia stop yope esili nanu te esili nanu te pona vina yo okosuka bongo te ozo mona lelo yango te eza futur na yo futur neza ya malamu esili nanu te. Libulu si batimulaki mais ça lobi boko changer langage ane o ba changer langage pona yo ba komisa nzambe na yo yesu lobi esili nanu te libulu nini bozoke ne kotia ye libulu nini bozoke ne kotia place nini bozoke ne kotia ye raconte na ngai yo moni ngai nazongisa mutu bongo ngana kutani na mutu azaki kolela il faut na pangose mai na misu. Yesu ta akutene na mama o bibe lobi nena utolo bana ayokela ki mawa ayebise ke kolela susute car nazana solution pona yo Yesu azana solution pona yo tika bango batimuli na yo libulu wana batimuli ya ki mwana oyo etika la ki vide libulu nyoso batimuli yo po bakunda ba rêve na yo po bakunda libala na ekotika la vide ane oyo zotika la vide au nom de Jésus na lobi yango lokwa servante de Dieu. Oh yo landinga ta batimula ki libulu na yo po kufa babike e kala ta ko kufa basombele au place ekotika la vide libulu batimuli famille na ekotika la vide libulu batimuli bana na ekotika la vide libulu batimuli mubali na ekotika la vide libulu batimuli musala na ekotika la vide parce que lelo lokolo koti une mission oyo au sali raconte na Jésus oyoki message oyo au sali raconte na Jésus ekotika la vide ezotika la vide bien aimé nini ezolelisa yo nini ezobangisa yo raconte na oyo ya lelo na Jésus eloko moko te ko empêcher okende musika tala mwasi oyo azaki susu ne likiate alembaki amona pene ke zakaboko ifoto ke kunda mais libulu wana etika la vide ane oyo plan na bango nyoso basalaki o batimulaki ekotika la vide oyo ka mutazoloba mama papa a souffert na maladie vraiment nyoka mi na maladie 15 à 7 ans kaka ko souffrir na maladie nzamba zoka molimo na ye akende ko pema na kimia est-ce que nzamba yebiso kazana bezozo molimo na ye nzamba yebiso ke azo souffrir makasi to yemo ka yebiso kazo souffrir makasi nzamba zo mona te wana ningi ko loba ke ote azo souffrir mingi alembisi biso
asala kufa kaka. Oh, malade frappa etango mulai na ndaku. Ah, anyoka mingi nzamba zoka molimo na ye, akene kopema na kimia. Nana ye moka ebiso kazana posa akene kopema na kimia. Pona niko timula muninga libulu boyo azana na bomo eko. Bato mususi batimula muninga libulu na makanisi na bango. Bazo rêver déjà le quoi wana belle saka mobali mukolo kufa na kolate lamboyo. Limo mabe. Libulu batimula kipona mwana etikala ki vide. Ata mobali nazo bela, mwana zo bela. O mwana naninga tungisa gazo tungise mingi na hôpital. Nzama zoka molimo mwana na kufa. So ezaki mwana no ngalo babongo. Nana ebisi oke nzamba lobi ke mwana nazo tungisa nzambe. Nana ebisi obongo. Ndenge nzambo anyoka mi pena na pasi molimo na ye ekene kopema na kimia nzamba sunga bango nini ye na lola kuna nzamba zomona te kazoko bela Job nzamba baneko mona ete yone mtoko yebisa nzambe akene ko yenda ke kopema na kimia nzamba lobi ka zana besoin na ye kuna na lola nzamba bika zana besoin nzamba zomone maladi wana ebitanga obikisa ye amone na kolela na ebitanga ko consoler ye. Maman Oazaki n'a tant lelaki. Mais tant à ça qui raconte changement zalaki. Le lope ba o no so ba ça raconte le do changement zozala. OK no kokane la batu o bakufa. Po ça nini après. O mubai nanga mo anyoka mi penda akufa nzembe penda na obonda nzama zo na pima ake opema na kimia. Po ça nini. O tika robala. O mo sinanga penda pasi opena ko kate nzambe ka to bonda nzama zo eka ka ke pema na kimia po ça nini. Obala mususu nana biso ke nzama zana besoin na lo wana siko ozo ngosani parce que raconte le loi tazana kati ambetu raconte na yesu eza pour c'est quoi eza pour bika eza pour changer mezala ata yo mtu azo sala mobile no plan ata bazo sala bana no plan ke bana bazo tungisa mingi mama na yemo ko azo ayebi ke bazo tungisa est-ce que bazo tungisa yo bana bazo tungise mingi eto nzamba sunga kaka bana ngoba kepema na kimia mama na yemo ko azawa na nzamba pesi ya makasi pe lelo nga yo ki message lelo bana na bazo bikisama libalango pe anyoka mingi na libalango bakabwana na bango kaka so ezaki alinga bakabwana raconte lelo eza pona libala wana c'est quoi. Raconte lelo eza po bana wana babika eza po musala wana c'est quoi eza po ba rêve wana c'est quoi o tikano kaka makama onku to kokano ko sala ngote tikano ka ba plan na wana nana ebisi o katika ba plan wana akotikila ngo pona nini pa kotikila ngo na tina nini olingo kunda ba plan na ye olingo kunda ba rêve na ye otimulila ngo déjà libulu mais raconte lelo azo c'est quoi ba rêve na ezo c'est quoi ba faire na ezo c'est quoi nyonso ezo c'est quoi ata yo kunda ki ngo na molili ndenge balinga bazo ya Joseph atikala na libulu te bien aimé ba rêve à Joseph betika la kité na Joseph na ba rêve ne whoop ba bimaki ba rêve no ngo za kana na mobile na ngato koma bampaka eke kokisama ata mobile na za place mususu nazo déclarer azozonga moi si naza place azozonga ba vision na ya bana na ona kata ndako bota bango 10 zwa bango na kombo na Yesu nzambo apesa nga 5 bana na portrait dido likenja nzama pambole sikazali apesa ope bango bana ebele bene metombo place bateki libulu pona mwano etikala nango vide etikala vide parce que maman na ye a cela qui raconte na Jésus-Christ de Nazareth situation eva na kati ndako na yo wana ya pasi wana raconte ozo sala lelo na Jésus-Christ de Nazareth ezo changer yango o sel ba raconte belé pesi o solution te o sel ba raconte bato belé ozo regretter ko tout lelo lobi nana tinda kanga penza na linga mobalo atindi atikilinga na ba nyongo okutana na ba ministre ba pesa na bango pe o solution te ti lelo zo souffrir ni raconte lelo et ça raconte oyo
ya pamba pamba te parce que kuta na Jésus Christ de Nazareth aye pas consoler yo ce qu'on oza na ndako zo kango za kolela oza kolela lela ha na ko yebisa yo takaka lelo ka na siko nande nazo si sa prière nande nazo si sa prédication nande nazo si sa boy nazo ko bondela pona yo kolela nezo si la parce que moi so kolela c'est Yesu habite Yesu tala na kata bi babi Yesu alobi ayokela ke ma na verset 12 babi Yesu azoki mawa pona mwana mwasi Yesu azoka mawa pona yo papa Yesu azoka mawa Yesu azoka biso kolela te malgré ça mobile comment kolela lela pona pas kolela te o nakuta na bakonzi na vanda na bakonzi mais lelo vina ngeza kaka malamu te na ebite masolona so comment kobeta ya passer ce mutatala bi enga pena so nakuta na moto ba chance moto azaka nango de vina nge bonga Zambe bien aimé eza non retardé eza trop tardé et silina no pona yote récupération ezali Zambe akopesa opportunité ya sika moi na kufaki Yesu apesi opportunité mususu apesi vie mususu asika kaka place wana baboyela ki yo place wana susu kozongo zo opportunité ya sika grâce mususu ya sika yango ligasa na vie na yo osali ba raconte belé ba raconte ozotala binzambe nana tinda kingane na lobi nana tinda kingai na kene kokuta na mobala modelo atikinga na ba problème ayeko violelenga mwana ayeko nyokola ngala ndaku mais lelo za pona ozwa consolation Yesu ayeko consoler bio kutana bato baleka ki liboso ya mabe mais lelo okokutana na le roi des rois kutana na Yesu wana kaka ndenge nazoteya boye Yesu akutana na yo na kati ya motema na yo akutana na yo tala ba mama ya Luc 8 basi wana mibeda ba mususu bazosala epa ya roi nena oti koloba ne bandeli wana bazosala epa ya roi afandi penda pa ya roi boye elondi bango bazangaki ba mama nanga ba papa nanga elondi bango bazangaki elo côté bazaki na nyonso o mutako kozala nango mbongo epesaka nango guérison te nde na lobi epesaka solution te longola ba de bon te na te olobango basi na bazi tozonga lisusu mwa muke basi na bazanga nini il y avait des femmes oyo bazaki na bango na nyonso mais ba komona kaka côté bazalaki kuna malgré bazolia na ba mikonzi malgré bazolana na bango malgré bazoso ba mbongo etondani kati na bango mais bazomona ka elo moko ezosanga bango bazokuta na bazosa ba raconte na bato be bamona elo komo ezosanga ka bango même ko bazoki décision balobi tokene kokuta na tata wana Jésus Christ de Nazareth tango bakuta na kina ebasi wana bien aimé vina bango changeaki ba démon batika ki bango ba komona ke toza na ba mikonzi me bongo kokosa makambo ti toza ba mbongo me mibene biso ba opesa ba mbongo me ba mbongo ngo ezoko kolongola biso ba biloko toza nango te ba Marie ba Magdala wana ba 7 démons nana koke kolongola ngo soki Yesu te nana koke ko détecter ngo soki Yesu te nana koke Bible lobi ke Yesu a guéri bango na ba maladie oyo muta koke ko guérir bango te peut-être ba sala pe ba raconte na ba médecin basaki na bambongo na bango peut-être bakote pe na banganga na banganga oyo binzambe ya ba roi Hérode mais ba ekomona ke na nyonso ba raconte nyonso basali ezopesa penza résultat malamu te balobi non na minute oyo tokenda kokuta na Yesu batiki ba mibena bango ba mikonzi wana batiki bambongo na bango bakeba bitokuta na Jésus tango kutana kina Jésus a détecté bon quand nenga sa ki mwasi o aye ko comprendre que boza ba problème ba démon délivrance prière maladie démon ba esprit diabolique bible kina ba esprit mabe nyonso tiki bango pour na raconte na Jésus ba comment na te to kutana na ba mikonzi soliseza te okokutana ezako tukutka kokutana na ba mikonzi te okoza na pozola nango za mwana mukonzi olala kana papa no mukonzi olamukaka na bango ndako moko mais ba makambo zo vivre ba okopesa solution te mais Yesu lelo aye pas pesa solution wana ba utaki na ndako ya roi babimi na ba passe na ba malade roi peut-être écoute banda oyeba te bazali na malade mso ba malade mso ba tunso ba bombaka ba souci mso ba déception mso mona mutazo bombe zo lia ka na kati peut-être kuna bazola taka kitoko bazolia bazomona ke atoza bien mais na kati mite mazolela
Mais tant bakutani na Jésus babito tutikano bateau tutikano bateau et bateau to mona bango tutikano bango mais tant bakutani na Jésus Jésus a teli bango délivrance babiki yango na poko lelo Yesu azotala yo azo peso délivrance wana Yesu azotala yo azo consoler yo Yesu azotala yo azo telemisa ba rêve na yo Yesu azotala yo azo bikisa yo Yesu azotala yo azo pesa yo sengo Yesu azotala yo ezo qui peut te placer no outil basi o peut qui pas quitter maman o kutu Yesu atuna kete o outil wapi nationalité ni atuna ki yete mais ayokela ki mawa yango Yesu alinga sala na vie na yo maya miso zo tangisa Yesu alinga yokelo kaka mawa place yo komi na suka wana Yesu alinga yokela mawa Yesu alinga biso kolela susu te eza sutango kolela lela te eza sutango kolela lela pona église na ote eza sutango kolela lela pona santé na yo te pona banana eza sutango kolela lela même pas pona Congo parce que Yesu azoyo que la Congo mawa tango kolela sili et comme tango kopesa solution batu bayaki bya mwasi oyo bayeko tala ye balelisi ye batimoli libulu ba aider na makambo nyonso mais bapesa ki solution te mais Jésus-Christ tango ayaki ko sala rencontre na mwasi oyo apesa ki lobiko apesa résurrection ayeko comprendre pas ces en kati ya motema Yesu azotala yo azoyeba situation na yo azoyeba kana yo azoyeba oyo ezotungisa yo azoyeba oyo ezokanisa azoyeba oyo ezolongola opongi azoyeba esika okomi azomona esika okomi kote nini okomi ayebaki esika mwasi oyo akomaki ezalaki na ntango moko bazalaki na chambre peut-être bazolele na kati ya ndako bazolele na libanda ezalaki na ntango moko batiaki na cercueil ezalaki na ntango moko bakangi cercueil ezalaki na ntango moko babandi komema ye ezalaki na ntango moko batie déjà totambola babi tokende parce que tokende kokunda babi solezo bima ezalaki na ntango moko ya kosala makambo wana nyonso beneme ntango nyonso wana ozovivre Yesu azomona ngo azomona batan wana nyonso ezalaki na ntango moko ya kokende na cimetière mais ezalaki na ntango moko akutanaki na Jésus batan nyonso ozopasi Yesu azomona ngo azomona ndenge ozolela azomona ndenge ozolamuka azomona ndenge ozotambola azomona ndenge bazotyola yo azomona ndenge bazoelo makita azomona ndenge batimuli libulu mpo na yo mais nyonso wana Yesu azomona likambo wana nyonso eza na temps nango mais ezalaki na lelo eza na temps oyo Yesu apesi yo que ozo sala siko raconte na minute oyo disposer motema na yo parce que ozo sala siko raconte oyo kutana na batu wana te raconte oyo batu ba consoler yo ba lelisa yo te raconte oyo batu ba lela na matanga no ba mela ba whisky te okazi bazolela na sengo nzoko bazolela na mawanzoko bazolela na sengo raconte wana te mais raconte ngana ko talisa yo na ndenge okomi lelo na situation na yo na ba année oyo leka oyo souffra raconte na ko talisa lelo et ça raconte à Jésus-Christ ouais que changer vie na yo yamba changement wana na kombo na Yesu yamba changement wana na kombo na Yesu yamba changement wana na kombo na Yesu oui et ça qui n'attend allez là qui poso lela lobby lelo 20h au leli eza temps tamoko moi sona tambolaki akei ndetang ba kutanaki na Jésus kolele silaki tango wango ya yo yango yo eza nde sikoyo eza sikoyo bien aimé koza na distraction te parce que eza sikoyo eza tana yo ya esengo sikoyo eza tan oyo Yesu alinga consoler yo ndinga consolaki mama oyo eza tan oyo Yesu alinga longola ba démon na vie na yo na vie ya bana na yo ta yango zo sala rencontre dans Jésus-Christ de Nazareth ta yango yo ta ya esengo ta
ya délivrance, temps ya kimia, temps ya ngoyo, temps ya élévation, temps ya ngoyo. Ozo sala rencontre na Jésus, ozo kutana na mutu pamba te, mais na Jésus-Christ de Nazareth, temps na yo yangoyo. Bien aimé, kota la gauche à droite, mais temps na yo yangoyo. Temps na yo yangoyo. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur aza awa. Temps na yo yangoyo. Alléluia. Yamba grâce, yamba opportunité. Sois yango na kombo na Yesu. Tana o yango. Jésus-Christ notre médecin. Akiti na ndako na o ndenge zo kanga boy ay ko kutana na yo ay ko sa raconte na yo ba raconte o sala ya mabe o elelisa yo Yesu ay ko changer yango. Tana yo ekoki kolela na yo esili souffrance na yo esili mawa na yo ozaki kaka motema mama esili nazo ko prophétiser tango nyonso na bando ko prophétiser ngo tango nyonso pona yebi tous les jours bato bazokota tous les jours bato bazobenga ngai parce que bazo za la fortifier na lingi yo bozo yo kangai longola souci. Et l'eau comme côté les manis ko sala. Voilà pourquoi on a pourquoi on a lelo. Alléluia. Yesu tali mwasi wana azong seke mwana wazaki na bomoi. Apesa ke mwana kufate. Apesa ke mwana kufate. Est-ce que Yesu ko pese lo kamabe? Est-ce que Yesu ko pese lo ko ekufi? Est-ce que Yesu ko pese lo kamabe? Est-ce que Yesu ko konje yo kasi penda Yesu a créé a kela biso pour te souffrir. Zambe atimso na mkili pour te souffrir. Po banyoko la ka biso. Non. Habibiso papa mabe to zeba ko pesa bana biso biloko malamu bongo ye. Yo kasi o continue na pasi wana. O continue na malédiction, o continue na vie wana. Chaque chose a son temps. On continue na passion na te. On continue na malheur na te. On continue na souffrance na te. On continue na komitu musama na te. On continue na kozanga ndako na te. On continue na kozanga mukana na te. On continue na kozanga bana na te. Ata bato ba sekio. On continue na vie à divorce na te. On continue na vie à maladie na te. Ata bato ba sekio. Ata bato ba cholio. Bato ba kanisi sili. Akomi chômeur. Salaire na wana abanonsa la fière moni ozana okomi na suka nanu te ezana ngona suka te eza suka te parce que Yesu azo sala tant ko sala na vie na yo ko changer langage o continue na passionnate. Alléluia makambo Yesu akosalela yo bato bako témoigner. Tango Yesu abikisaki mwasi oyo. Renommé à Yesu etambola ki partout. Makambo Yesu akosala yo bato bako témoigner grandeur à Nzambe. Yango na lingi Yesu asana poko na lelo. Pour ça motema ne pas ina nkolo. Parce que tu to bondela. Pour ça so motema ne pas ina nkolo. Na lingi obondela nanga. Parce que ozo sala déjà rencontre na Jésus. O azolo ba kati nanga. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nalingi to bonde la ngana yo. Kanga mi ceci kozoni. Aza ou appeler sa solution. Après que soka kolela tende to ki pa mwaso. Après que soka kolela tende tika kolela tanga lobine ne pleure pas. T'as la solution. Le lopé ayeko pekisa mutu moko atika kolela pa pese solution. Ne pleure pas, kolela sous t'as la solution. Kolela sous t'as la lobiko, kolela sous t'as la mwana, na pesa o akufa susute, mais o asana bomoi. Azo pema, pe bible lobi mwana zo loba, avandi, azo na posa kolala ta avandi azo loba. Alléluia. Jésus-Christ notre médecin azamalamu. Jésus-Christ notre médecin azamalamu.
nalingi tobondela kanga miso sikozali nazobondela nzambe mpo na yo parce que nakomi na suka ya message ya lelo. Seigneur, notre grand Dieu de la Bible, naye na pokwa na lelo kopambola bana na yo pe bato nyonso balandi biso na pokwa na lelo. Nzambe yokela papa moko mawa esika azali, yokela famille moko mawa, yokela mama moko mawa. Nzambe nayebi ke yo bongwani te, kata kolela na bango, kolela na bango esila. Seigneur, ane oyo kolela na bango esila, soki babane kokufisa bana esila, esila Seigneur. Si ça kolela na bango Nzambe, ane oyo Jésus, pesa bango opportunité ya sika. Ndengo osalaki epai na mwasi oyo, ndengo osalaki meme epai na mwana oyo akufaki, opesaki vie ya sika, opesaki opportunité ya sika, opesaki grâce ya sika. Pesa bandeko nyonso bazolanda vie ya sika, opportunité ya sika, grâce ya sika, grâce mususu. Nzambe tia changement na vie na bango, bato bamona grandeur no kati na bomoi na bango. Esika malédiction ezalaki na longoli yango na kombo na Yesu, esika malheur ezalaki na longoli yango na kombo na Yesu. Me na pokwa na lelo na ndimi otie kimia na mitema, obikisi, opamboli, o changer ba vie ya bato. Merci Seigneur, parce que oyokeli libota moko mawa, parce que opesi solution na libota moko. Merci Seigneur, parce que obikisi bana na yo, parce que longoli souffrance osilisi kolela. Merci Seigneur, parce que mitema ya bato eza consolé. Merci pour le message à lelo. Pambola bandeko nyonso balandi biso, ba vie na bango changer, parce que dans ndime lelo ba sali raconte na yo Jésus-Christ de Nazareth. Ba sali raconte na yo na kombo na Yesu. Butuna lelo Nzambe ezala butuna kimia, ezala butuna sengo, ezala butuna grâce pe faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, pambola Nzambe sikozwami, pambola Nzambe. Pesa Nzambe merci parce que aza malamu azana biso. Nzamba pambola yo mtolandi biso, Nzamba pambola yo, Nzamba visite yo. Nayebi ke Jésus-Christ notre médecin. A Yesus ko console yo. Nayebi ke raconte lelo na Yesu. Essaye makambo ebele. Nayebi ke lipambole za liboso na yo. Grâce à Nzambe ça. Ndiye nazoloba. Émission est à 100% Jésus. Au côté wa mitema kapa na Yesu. Solution yemta simbi. Yango apesi na pokwa lelo. Pambola mesiko zali Nzambe apambola biso nyonso nde na lobaka pambola yo. Kozangisa raté na émission na biso. Oyo ya pezo consoler mitema ezo sunga bana na Nzambe mingi bazobenganga partout na France, partout na mokili na bamboke belé et que Nzamba pambola bino bandeko nyonso babenganga na France, Nzamba pambola bino bandeko a Suède pe Nzamba pambola bato nyonso babengi Allemagne ba pays nyonso wana Nzamba pambola bino. Vraiment bozolanda émission, que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bomoko mboka ndeto loba toujours bomoko mboka vraiment namsa munene zo sala. Tobosa Nzamba pambola sans oublier chéri nanga apôtre Dido Likenza et sika zali na mboka France. Nzamba pambola yo na bandeko nyonso bayambi okuna. Ma fille Gisèle, vraiment que Dieu te bénisse. Na chéri na yo frère Nabiso Pichu. Nzamba pambola bino na ndebo yambi chéri nanga kuna na France pe na kai nyonso bo sala. Asa ebisinga ke boyambi bien vraiment que Dieu vous bénisse. Na sepel mingi na koyoka bongo. Nzamba pambola bomoka mboka frère Momo. Nzamba pambola maman Pauline que j'aime beaucoup. Vraiment Nzamba pambola bomoka mboka Belgique. Papa Jean Belfan, Nzamba pambola pe yakini maman Lorraine. Nzamba pambola bana nyonso mepsa, Nzamba pambola ba femme engagée, Nzamba pambola ma petite sœur na Belgique ozo soutenir musala na ba alléluia amen, que Dieu te bénisse. Janine Diakes nina Nzamba pambola yo na sepeli mingi na ko mona présence no chaque fois. Nzamba pambola papa Yves na ba conseil na yo, vraiment merci beaucoup. Na chérie na yo maman sœur ma fille Olga.
Naba Nabino Kitoko Ana, Nzamba Pambola Sœur Julie, sans oublier Sœur Mimi, Sœur Sylvie, et que Dieu vous bénisse. Nzamba Pambola Bassi, ba femme engagée. Nzamba Pambola P, Bana Mepsa, Nzamba Pambola Bissono Sotolandi, émission Namsa Lelo, et que Dieu vous bénisse. Oeza Posa Mete Manabino, Nzamba Kokselabino. Tobosa Nate Oza sous live, dimanche à partir à 20h30. Que tozalawana to partager message eza pona ko bikisa yo pona ko bikisa pengai pona ko bikisa bandeko mususu vraiment to komi na suka na biso ya émission communiquer ezali kaka bomoka mboka koleksango wana ya église toza na culte dimanche chaque dimanche de 10h na kati na mboka na Stockholm na métro Friange 10h juste à 12h30 Zambe a asunga yo ozo makasi ya koya Peto bonde l'ensemble. Na yetebo peto za na église Mepsa. Kuna na yetebo onde na loba toujours qui te na 14h juste 16h30. Que Dieu vous bénisse vraiment. On a besoin de contact na biso. Bomo kamboka koleksango wana et que okoko benga biso leno solingi parce que eza musala nzamba tindi biso yango wana bana nzambe bazano babenga quand même ba 2h. Le babenga na 2h. Donc toza wana pona bino. Tango zo mona ke okokite ozana besoin ya Yesu wana nandiana basai na Nzambe benga tokosunga yo que Dieu te bénisse butoza malamu pona yo kokanisa mingi te longola souci longola mawa Nzambe wana azana contrôle na vie na yo makanise pesa maladi kokanisa mingi te vraiment na lingo mina bolingo na kolo Yesu atindinga na peso message wana alingi kaka yo za nesengo na nyonso eleki lelo na ba résultat nyonso zwi na makambo nyonso kokatisa mingi te parce que bala simatango kota programme na lingo kanisa mingi te lingo za pena bien pour oyo ka message bien que Dieu te bénisse pour tout malam na kombo na Yesu. Amen mamala. Je déclare une parole dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5. Qu'ils soient équipés de toutes sortes d'équipements, Seigneur, afin qu'ils puissent tenir ferme devant les risques du diable. Ce soir, nous voulons prier, afin que la pluie de la gloire puisse pleuvoir enseigner. Afin que la pluie de la restauration puisse pleuvoir en celui. Les gardiens du temple, l'apôtre Dido Moïse, Likenja et son épouse, qui constituent le berger de cette église. Ta parole stipule. De båda som kan välsigna den här församlingen. Herren öppna himlen, kom med din kraft. Nul. Quand on parle de nul, c'est-à-dire aucune puissance négative qui règne dans ce pays. Seigneur, merci parce que tu lui as donné ce pays. Qu'il avance et qu'il s'augmente et qu'il s'épanouisse. Si tu es d'accord, tu peux dire un amen plus fort. Si tu es d'accord, tu peux dire un... Que nul ne tiendra contre toi. Kommer din mod, Jesus det bara dig som kan vara i centrum, styra, leda, välsigna församlingen i Jesus namn. Je leur bénis dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons merci. C'est ses limites. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te déplacera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage. C'était la réserve de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. On y va.